Akundama. Felipe Tulobo. Koto bokoto. Ouais, mbonde makambo. Cercueil est déjà. Bien na yo pour la bataille na yo. Voilà, c'est au fil. Spirituellement, la qui traite na yo. La complicité na yo. Non. Voilà, maman va prendre des billets. Maman va laquelle il est. Akufi. Yo, Akufi. Hey baby. Maman va lobby. Akufi. Loki. Akufi. Bandoki. Allez, mon saka. Voilà, bon, ma maman. Donc, au Bomoni, on a terminé. Mazemboula, il y a déjà. Salut. Maman va tourner. Et on a laquelle il est. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends, tu vas finir le français. Le français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas, ils nous combattent en français? Non mais trop c'est trop. Des fois tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire. Tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fait un peu. Oui. Mais en dépit de ça, quand je suis combattu au front, moi ils étaient sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays, pour que Dieu fasse grâce. Denis c'est le roi de Caroline. Moïbi, Bakakenda, Micheline Sabani, Patrice Ngozala, Mouturo, Zokaba Osala, Patia Farine, na boulangerie Maman Poto, Tala Mukuna Bapake, Pasera Bapake, et Kenenge Rekretan. Comment est la biso Bamboa? Mbongo na biso moko. Ali abiso lisumi abiso encore. Assez l'autre. Ngola kaza di ministre de finance Moïbi. A espoke ba tumbongo mettre nyau. Mo ba fanti mboko, ko ba mbwande atinde lo mbwande. Ai basi ya la atinde la biso ba bête. Ngola mama. Ministre de Finance, mon mambo Luki, au plus du séqué du Sony. Parce que quoi qui m'a embauché? Je te dis, tu t'as fait ni paiement de moi, moi, je te crois moi.
Là, il immeuble au peuple congolais qui retrouvé. Oui, on a mis tout comme un moto, vous n'avez pas Kabila. On a déclaré droit à naï. Bandeko marche leki kitoko peuple batelemi ndenge toyebisaki bino ke oui te nga nakei deja nde napesi bango mokongo nga na mwasi aloti te mpona baluka nsima nakoma mongwa nakei deja avant pas de recul donc bandeko na ngai ndenge nakei boye bajeni batombuki nauta nsima te makambo ezoleka na nsima makambo elukaki bajeni na potoakana na bakinois oyo ovandisa bango na masanga na bino na bapaster oyo bonokolaka peuple wana ndenge ezali awa na poto blage te Tshilolo fen na yo yango oyo yosakana na mabele ya kimbangu yo boketu mpona nini okotala isutimatere Patrice Beri Lumumba boketu mpona nini okotala isutimatere Tshilolo mokili mobimba réveillez-vous mes frères réveillez-vous Félix Tshilolo abrade mboka Félix Tshilolo azoloba nini banyamulenge baba congolais mais oza malade Félix Tshilolo tu es devenu fou hein Jean-Pierre Mbemba mais plus de 16 millions de morts 16 millions de morts 7 millions de Congolais balalaka libanda bandeko Félix Tshilolo cible na biso ennemi na biso ye wana bandeko soki tokwesi ye barwandais tu bakokima yango mona diaspora na bana na biso bana batelemeli Félix Tshilolo biliaki yo bikoki Tshilolo. Allô, Tchouké, allô, Blacos. Non, tu vas s'organiser. Il faut que ça l'économie soit quelque part. Ça veut dire que tu vas avoir complication au salaire. Et que tu vas déclarer. Au monde tout ça, tu vas sur le Nabana, tu vas tout chango vendredi, dans 2 semaines. Il fait dans 2 semaines, tu vas bani boti. Boye bolali na Union européenne bo bouger bango moni tolia OK tu as donc pour la biso miss banda kala biso tout monde a raté. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends tu vas figurer pour le français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas ils nous combattent en français? Non mais toi c'est trop. Des fois tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire, tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fait un rapport à Souki Mundu que ça t'a posé le côté de Figibino. Oui. Mais en dépit de ça, quand je suis combattu au front, moi ils étaient sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays pour que Dieu fasse grâce. Kimi Boujimai, batelengani partout. Nous avons ça diamant à Miba et l'équipe même diamant à Botswana. Mais tala Botswana na diamant na bango, batongi mboka na bango. Tala Boujimai molili mboka ya ténèbres. Bato bana bilanga te, bato bali akabampuku. Tikate bandeko na ngai ya baluba, bazonga na camp ya vérité. Na ebi ke bozo finga ngai. Parce que ni est prophète chez lui, mais d'ici les lots, lobby beaucoup comprendre que oh le bon bout de la mabele, bino bozo bout de la moto, ateka mboka, moto aza motaliboma, moto azali na maladie mentale na moto na ye.
aza na sagesse c'était intelligence c'était Félix Tshilolo yena mama na Marte bateka mboka wana makambo ya mabele patron azalaka te makambo ya mabele moto alekaka moto aza te soko omona nga na bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko omona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko omona nga na zosenga mbongo tonga poche na yo soko omona kingai nazoluka navanda na kiti na yo bengalanga na salon mais makama mabele biso tout toza ba peuple mokonzi biso tout toza ba propriétaire à mabele wana tata nzambe merci opamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazosala bango na politique to ya mafuta